Bien que nabi kenzamba souverain biso to kufa mais ça a facilité pour na kamana mutu surtout pour la libela après to kota na lola donc ça nga pasi même si ngipanga nga même temps na yawa na yoko région de Konanga to yambani ba miso ko te to fanda na makapi abana de Konanga pendant 13 ans baboti bana imagine phase mare mangoko bima tout mais admakata na couple na biso ils étaient là et nzamba ko zo pendant que ça y katanibala. Voilà, évangéliste Denis Monoko obété le biso, maman kapia belaki, ba mtumsu ba lobi abelaki te akufi brusque. Basto qui déjà ba murmure réseaux circuler na ba Facebook, ba WhatsApp, ba YouTube, ba lobi o akufi liwanyo so basi ya évangéliste Matou Samuel ba kufa. Na ebité, yo ebisa biso, maman kapia belaki. Bon, eza ba spéculation bato. Et nega vana lo ba le kambo pour na répondre à la question na yo. Si vous avez un peu tout ce cas Job. Job, avant de boyer, on sait que un biboulet ne m'a couffé, on sait que à couper les subanini, Tiban m'a couffé. N'a pas tant mon je veux payer sous. Et bah qui c'est Joseph, et ça m'a pas ici le pape, les gars sur la boise à la boue. Tellement c'est là les cacs. Tu vois qui c'est non. La Bible dit qu'il est malade à terre sur les gestes. C'est tout à fait normal et bah tout ce qu'on fait là. Liwai ya mama kapi ngape na bakité pour c'est mon que mito tana de côté ndeko ngate tant que mon aye na kutie na ndeko penda bazala ki naye et je crois que papa mato oté na il n'y a pas longtemps et ma madame a benga ki a ebisi que azoka bien té baba la riaka on est poussé ki ya moté tant papa mato aye ndé comment ki papa mato a même l'hôpital bakina l'hôpital bakike pour batete mso ki papa mato au pesa mais kola ça n'a pas cette ticket. Parce que l'hôpital, tu as comme l'hôpital, maladie qui fait une embolie pulmonaire. Et madame Souba, tu m'as dit que tu pas faire une embolie, ils ont maladie épique ça. Papa ya mbinga mama Zalaki. Et ne pas penser que globalité, même na katia, ya michopo na ye, moi ba couche mususu ya monsieur Zalaki. Et bote qui est or basara bi examen il fallait pas comme ti na niveau après pas mon examen à souka et comme ma semaine prochaine ba ndi ba ko sala una azwa traitement voilà que nzamba c'est pour la cause doit ku fina amboli pulmonaire aku fina do musute ba to ba spécifier na bangote et kolobao papa moi c'est na caractère moi c'est la caractère na maladie pamsu abeza film nzamba frappé ninga panza musa nzamba sam non ils a rapporté il faut au moins ba to botika koloba n'importe quoi pour ba sena nzamba pour na biso makambo ko bimanango makambo yaka na antepesika bato tango le kamoni bimaki eloko basala bayeba atezanini tango makambo bimi déjà ndeko Matou asa bongisa na mosi ne pété et c'est déjà sur 2 ans après ici ba bongisa ba botu su mwana moso na kati su mwana moto mibale na kati wana ba botu ki déjà lisusu donc makambo c'est sila na ngoma ko bima batimiti mabe ba bisango après que ba ona mosi ba bongisa ba ka utina même na public na télévision ba lobela ngo ba bongisa ki bien et l'autre no ko ba écouter maman o ba ko mabe pona ye a comme dit évangéliste azote le manza moté ba maman donc pona bango poser les kambo les cas qui c'est par rapport vraiment tout vraiment to limité ba limisa naki mambo le kana ngo pe bazo nzena bango ensemble nana ngo makambo couple mo ko ya raté et vanango dossier ba bongisa na bango kala bazonga ki bien tant makambo ba comment spéculer sur ça au niveau de bimi et si ba bongisa même na série réaction mon kono ba ki yango même les gens que o bazaki qui papa na permission bisé que tena ba mususu on va aborder problème bango na ki contre bango dommage ka ponga c'est tenga zaki na Angola na zaki na Kinshasa te na ko nga tepso no bango et ça makamoko et salama il est vrai que salama gloire à Dieu et salama par rapport à ma mususu et ça qui peut-être moi ni distance kota mais salama te par rapport ko lobake o ce qui bona te maman zaki comme une camo par rapport peut-être la séparation nini boy c'est que maman na nini wana a kuluba makambo wana mais jusque là ndeko matoro ba kitike na boyo subini ngo ezangi ni wana nte ezali kama makambo bimaki na makambo wana maman maîtrise kite alobi puis na saberete na vie assez bolimbisi bazonga na bango bien bazo boko la bana bango musala nzambe ba stress kamoko bazo kende pe maman ba benga rote mato accompagner ba za bien. Et puis, les Kambango, il est kakala. N'est-ce pas que, il y a un genre, que surtout, c'est un peu de
comment tu sois sans bolimbis à ce pas ensemble passer moto offensé qui ou le banzamba bête film faut pas être méchant jusqu'à ce point s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Si on a un programme d'invité programme ici au Sali, il faut tous les amis. Au fait, moni donc on fait moi c'est notre film moi c'est quoi négocier il y a la partie il y a biso bande ko matu aux spirituels biso bande chrétien bande ko tout et il y a que matu c'est une famille naie de l'autre côté il y a la famille du frère matu et de l'autre côté il y a la famille notre belle famille il y a maman Kapi et après on a mes connaissances donc papa je crois que maman nous a bien ka lelo donc vous allez apprécier bien que déjà par rapport à Makamususu, toujours déjà besoin d'informations. Tu as comme à lobby dimanche. Tu as un peu de bon dans le comatu, maîtriser le quota. Si tu maîtrises le quota, tu es vraiment difficile. Nous avons sur le comatu pour te maîtriser le quota. Par rapport à les Camerounais, ceux qui les Camerounais ici, des toujours là, et le moment où on a famille, tu vas vendre les tout ça programme. Mais pour ça la vie sur Ali. To bagi to utina bibi to utama bi to zo na bele des ana to misa ko no to mela so combien de semaines tout en ezama sunga tout ça tout nzama pese so moyen pour déjà par rapport hôpital tout afina ngalema et ba moro ba ninyo so singa bon yango to zo bon nzama te mela pendate to ça na biso mo côté donc moi to pose la décision te pour maman zaki na famille na ye pas na famille pe na biso ba ndeko na ye yango libo to za pembe na ye to vanda to sangana. Je crois que d'ici lundi ou mardi, tu peux un programme officiel par rapport à l'enterrement de mon abisso, toujours ça bien à l'Obaki. Donc c'est normal. Voilà, merci beaucoup, évangéliste Denis Ngonde. Mais en conclusion, pour la bandeko balandi, ba retenir ni puis bandeko déjà ba mela qui déjà ba rumeur ou ko bani pour na ba rumeur aussi. Malgré que na biso maman Kapi akufi na ngoli pulmonaire eza malade oyo bato bayebi yango eza malade moko eyaka nango eyaka pe par rapport ya ndenge bato kaka nde nzambe asala c'est une maladie oyo eza normal eza normal eyaka nango eya normal pardon eyaka nango donc tolobi officiellement que notre soeur l'évangéliste maman Kapi sur la vie de la femme de notre frère Bato Samuel a confié le lot à 4 h du matin, malade de Oumele Penzate. Et Oumele qui Penzate, et pendant que à ce traitement, tout que votre papa va examen, des séries qui sont à Bengaye. Donc, ça m'a béni, mon salut naïe, vous c'est là, d'ici lundi ou mardi, des choses à programme, nous allons là. La famille de Topé Sabino. Donc, bateau, baloubi, barumé, on n'a pas Nzamba Limbi Sabino, Alim Sabino, pour la Bible dit qu'une personne qui souffre a droit à la compassion. Les combattants de souffrir, ils sont souffrir. Vous êtes un sur moi. Vous mettez la section de Samoï à Zate. Les moments se perdent dans la Bible. La Bible va être errée le monde dans le Seigneur quand les œuvres suivront. Maman, toi, ça qui est mon dit. Pour les coups de Koufa, et c'est le mot. Donc, la mort est naturelle. Pour la biso news et c'est le gênant ce qu'on dit et c'est autant de sanctification tout le monde va mourir et tout le monde a été balé yo le ba leni auto le mu yo mo kufate bato ba sa bilo on a ba le on pas pour yemo pas ça nini a kufa donc par rapport à ça maman Kapi pardon nzamba juillet boya pour le service au bible te bolé na o bazali na kolela donc boya te ce moment vous critiquer biso bibi te bato ba ko le bo critiquer ba boya yo soko yebi ba mususu yo yebi biso biso yebi na biso ngote to bien que nzambe abeni musala na ye yaka na miso mawa oye pour nous assister biso to yambo bien ko yela biso makambo ya o izanga tina te on penza isa malamu te biso na nzambe ko chola biso ko chola ndeko mati soki kaka ndoko za wana mama papa ndeko mwasi pe mobali ata phrase moko ya nzembo ya mato esima motema na yo baya le grand moment po koya kotémoigner bolingo mpona frère mate yango oyo basiste biso na façon nyonso nabord kono financièrement moralement to spirituellement okandi nzambe atuni na yo oye mais malika bezali te ye kaka boso na biso na miso ya mawa kone biso na spéculation eza na tina te eza na fondement te eza na tina mo te. Voilà, merci beaucoup. Ce qu'on aime, c'est les musiciens, surtout, il faut partir de ça, ça, il communiquer, to photos là. Bon. Maman, c'est moi je te parlais de la famille chrétienne. C'est merci beaucoup. Non, numéro de téléphone à Yopé, ça va bien. J'ai cité
biso bandeko ba musée chrétien tolobeli yango y compris AMCC AMCC na bandeko mama Chabani na bandeko mosusu wana na biso mosusu oyo tozala na biso kuna te tozala ni leni ko tozala biso nini tokutana tosola parce que tozala tanga mawa babiloko wana kochacha boye te assurément pas kutu yango ngai frère Patrice na matu frère Patrice moto sangana moi kala nalingi te bolela biso biloko pamba teza tina monte mais AMCC ozanango bamise chrétien nyonso oyo bazalaka ngambo kuna bazape na ngambo mosusu baza biso mpe biso na likolo tosala biso na kati siko mpona numéro bandeko mosusu bakolinga mpona badetail aussi ya makambo contact neti membre mo ya famille babengaka numéro ya évangéliste Matou Samuel ye moko monayebi te nga mpe nakopesa numéro na nga tokope nakopesa numéro ya frère Matou mais na bopesa frère Matou siko mpona bo mpo lokola tomesala mingi na spéculation mamna tika ndeko tranquille pesa soli komesa frère Matou benga na kopesa frère Matou makapo tilo tatu moment naza pana po yebanga moda kuti fana voyager lelo à 5h du matin j'ai mis mon voyage de l'Angola dans un aye bandeko balemisanga na ko avancer pour 2 semaines pour na sa activité numéro na téléphone za yango ngani na mine voyager c'est Denis Ngombe 081 077 46 21 la bandi 081 077 46 21 et mi balé ezali 0 donc on s'appelle mon WhatsApp na face mignon ils allaient 043 89 91 03 106 043 89 91 03 106 donc tout on a besoin de soutenir la vie spirituelle morale et matérielle pourquoi ne pas dire financier tout on a besoin de soutenir je crois que ça veut dire que toute personne qui se voit la compassion il y a pour les landing na yo pour soutenir biso ndingo mona tozangi te tozanga abe donc kundenge mutu moko te donc depuis que famille frère Matou famille ya biso ya mission chrétien na famille ya maman de Sokapi c'est tout donc boya osunga so mo bosunga tout on ensemble je crois que d'ici lundi ou mardi on a programme final voilà évangéliste Deningo de mutuna ya suka na ndenge oti koloba wa ba répartition ya ba groupe ezali frère Patrice na groupe na ye bino pe marche banaza ba ngodi ko za ko ndenge frère Patrice amonani te banda tongo abatu tout ça mani bakute non ya no la kana mutune ezali ba uti ko wa prendre nga azali kamo be o abasali ko officiel mais na papa Matou non présence voilà non papa présent mais que azali kamo asala officiellement azali activité mo asala officiellement yango déjà peke na Matou aoya ne bisa mino à part que tout mabolo AMCC ngai frère Matou na frère Patrice to sala ko moko donc il n'y a pas parce que bana kala voilà merci beaucoup évangéliste Amen. Samuel a dit, de comprendre que Bible Vito les gens n'ont pas besoin de kimia à répondre à la spéculation mais on qui comprendre. alobi bien bakovanda entre lundi to mardi des programmes et kobima mais sikoyo bandeko bolingi bolela na pa Matou Samuel bozolanda biso de partout dans le monde bozali banda mboka na kati ya mboka bobengi na numéro ya évangéliste Deningo ou apporter plutôt contribution na yo oyebi ata nzembo moko ya évangéliste Matou Samuel o epambola yo nzambi pa opambola yo tosengi kimia na nkolo Yesu Masiya eumela na mabota bino nyonso to boza touché vraiment na liwa ya mama Kapi o atiki biso tosengi lisusu na nkolo Yesu Masiya abondwa ntiema ya famille biologique ya mama Kapi également na molonga na ye o yatiki évangéliste Matou Samuel waza mosala nzambe kande a réconforter batu malamu c'est-à-dire biso tokoya na ba consolation na biso mais ya nzambe nde eleki mingi en tout cas ba chrétien ya monde entier bo sambela pona papa Matou Samuel et ko sala bien na place bo critiquer bo sambela pona ye et sala bien botika malamu na mabota na bino kimia na ngolo ba eke moi to songa libota nzambe mingi motamola mais ça passe tant on passe bandeko ba mona te ngala tuna nkolo ngabita ni wela nga mais j'ai senti l'amour des gens j'ai senti que batbanga biso comme ça tout ça là rata moto les gens ça ya pamba te kota mte mabato ngata ni wela ko fela ngai j'ai senti des gens
plairait à ma place. Oui, Donc on a oui. ça on a téléphone. Alors bayebaka bato na bolingo na tango mpasi nde biso batatola botalisa biso bolingo na bino na koleka bolingo zango mpona papa maki nzambe apambola bino. Nouvelle ekommelaki évangéliste ozalaki wapi epi nani abengaki yo pour kozwa nouvelle wana ya na ntongo mwana abenga be ba 4 5 heures azwaki na te nde ba 6 heures abenga ya moninga na yawo nzambe apambola. Voilà, merci beaucoup Botika Malamu.